Bote na biso. Bote na biso. Bote na Saint-Martin. Good afternoon, everybody. Ya gosto de nasi nga merci. Ya komona ke ndenge biso nyonso tozali awa pona kozali loba ya peuple oaza na liloba te. I thank everybody who are gathering here this afternoon because we like to give these people who have what to say, we want to give them a voice. Ya gosto na senga liboso merci mingi na délégation na biso oyo uti musika oyo uti Vatican oyo nani ke lelo royaume etindi awa ba chevalier na ambassadeur ya royaume ya Saint-Pierre na Saint-Paul oyo batindi ko ba observe otosala lelo na sena kake na kombo ya bana nyonso te ya nouveau Zaïre na senga bon merci. On behalf of the people of Zaïre, I'm thanking the delegation from Vatican who are here. Papa pote va pour la mission là. We're asking them to stand. Grazie. Why is that the cell Italian allora? I say grazie. This is the only Italian word that we can speak. Ya mi balepe na olingana senga merci mingi na délégation na biso oyo ya bandeko na biso nyonso tu ya parlement o bauti ya Grande-Bretagne na ndeko iki oaza wana tosenge pe merci mingi kende bayepe baobserve makambo ezotambola na biso. Secondly, I would like to thank also the delegation from the British Parliament. Here, I can see Ricky from the French who are here. So Ricky, if you can stand up for us, just say hello. Merci. Na pena senga merci mingi na conseil na ngai wazali conseil na ngai stratégie militaire sécuritaire oyo pe lelo kia utu pe Grande-Bretagne pe tindi po pe baya kotala pe ke réunion de toza bongo boye na osenga mandeko na nga waza ke commandant Douglas akutelema po tobetelema topesela. I'm also asking my advisor, on the strategy and security, the Commandant Douglas, want you to stand so that we can. Na ngope lisusu ke na moni na kati na biso toza bandeko pe baza pe na oba uti oba baza na makambo tobengi business. Na business wana eza ndenge ke okokosala ke misala eza na kati ya mboka na biso bango mpe lelo baza awa kati na biso mpo bayoka eloko nini oyo tokosala mpona bareforme ya sécurité na biso mpe ekochange mboka na biso po baluki bandeko wana délégation oyo eutaki Grande-Bretagne baza mpe pembeni na biso bakokotelema tomonake toza biso moko te me toza na bato nyonso tobauti mosika mpo bazala kaka na biso po bakikolela na biso délégation ya Grande-Bretagne. We have got also a delegation from Britain. We are here, they are here to help us offer employment in our country. We would like to ask them to stand up so that we can welcome them. Oyo uti qui va charger la sécurité. Autre le but qu'il faut dans la sécurité à malamu réforme sécuritaire. Tout à que nous avons qui dans Vatican. Tout le monde a qui est parce que maintenant c'est la papa Moli mauvais père spirituel Azawana ezaki bato ya Suisse. Ni à sécurité à Suisse. Na ngope na mnasenga pe merci mingi ke na boye ya ndeko na biso ya Suisse. Ya académie ya formation ali na Suisse. Ya sécurité pe militaire. Ala pembeni na biso asami na senga pe merci. We are also asking our friend from Switzerland who is ready to talk to
quel masque of uniform of security. You see one guy said, we're asking you to stand so that we can welcome you. Lokali bosopekera ya mnaona ke nasenga na merci mingi na neto za awa na conseil na spécial que tatu oyo ala tatu moko spécial tatu spécial oyo yo ezali Il est habillé à peine, non? Ah, l'hôpital, il est pas. Il est pas général, c'est ça. Ok. C'était mon conseiller, il y Il y a ces directives. Il faut que tu as ce problème, c'est un ordre. Est-ce que vous Il est où? Tu peux présenter la structure. Structure, tout simplement. Il y a un moment qui est offert. Bon, quand il faut prendre conscience. Let's go home. That's right. Our friend, let's go home. Let's go home. We're gonna go home in a suit and a tie. Jamais. Voilà. En général.